Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengoso Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Mayo. Il a été. Il a toujours. Barbito s'abonner. Chaîne les amoko. Ça c'est dit ma beaucoup. T'as un an à s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Bonjour, c'est moi, votre sœur Isabelle. Je viens devant vous pour répondre aussi aux questions que notre sœur a posées. Mais avant de commencer, j'aimerais saluer notre papa Limia Kambulu Mbote na yo papa, maman Rebecca Le Prince Mbote na yo ebele, sans oublier abonné na biso Mbote na bino énormément parce que na lingaka bino vraiment. Na bosani te pareillement bandeko na ngai oto sali famille munene oyo ebengami ya réflexion awa na Europe na Afrique Nzambe alola abatela biso vraiment to continuer travail eza mosala na biso na ye na répondre nde na ochikoloba mais avant de répondre na ligne koyebisa maman na biso atoni motuna liboso je suis désolé na comprendre vraiment te mais na ko répondre na bai onga na comprendre. Pona nini biso basi tozalaka mitema minene maman tozalaka mitema minene parce que tozali ba maman tozalaka mitema minene parce que Nzambe akeli biso lolenge boye soki nazoloba biso neko esala ba intervention na nga nazalaka na tendance toujours ya ko associer yango na parole de Dieu parce que selon moi nyonso eza nango kaka na maloba na Nzambe mokili vie nyonso eza na maloba na Nzambe. Maman, tango Nzambe akelaki mokili. Akelaki Adam. Lera akeli Adam. Sima nango ya kokela Eve. Mais lera akeli Eve alobi ke ayebisaki ke na kosalela yo mosungi. Ça veut dire asaleli Adam mosungi. Biso tozali basungi. Sikoyo oyo ayaka kosunga azalaka toujours na force d'esprit mosusu. Mosungi azalaka toujours na implice. Yango abengami mosungi. Na kolobela ngo na version mosusu. Omoni tango toyekolaka métier. Ou bien tango tosalaka quelque chose. Ou bien tango toza na classe. Ezalaka toujours tango mosusu. Matière moko boye. Ozo kokate. Oza faible na matière moko boye. Tendance ezalaka batindela yo mutu. Aya a aidé yo na matière wana. Ça veut dire que mutu oyo batindi a aidé yo na matière wana azali na un plus par rapport yo na yango ya ye ko sala ki mosungi na yango ya ye ko zala aide ya ko zala soutien. Donc biso ba mama tozali ba soutien Nzambe atia biso na mokili etant que ba soutien na yango tozalaka na un plus po soki ba papa bazala na besoin ya soutien te. Je crois pas que Nzambe ango salela bango biso à côté. Mais parce que y a salaki yango lolenge bongo ki yango tokokani te. Nzambe asala biso différent. Donc ba mama tozali na façon na biso, ba papa ba na façon na bango. Donc tokoki kozala pareil te. Tokoki kozala pareil te. Donc esengaka moi différence ezala, po ezala na équilibre. Yango epesaka équilibre. Papa kotia moto mais maman zana pona ko apaiser les choses. Donc ils allaient équilibre, ils allaient concordance je peux dire parce que on s'habille des fois avec des couleurs parce qu'on aime faire les concordances. Donc ils ont encore kaka concordance. Question ya maman aimé balé zali pona nini biso ba freket olingana kate. Non ma chère, c'est faux, archi faux. On s'aime dans notre façon. On s'aime vraiment mais dans notre façon. Parce qu'il y a des fois, on s'est dit, ben voilà, mindele balingana kabazana bolingo, mais biso ba africain, to lingana kate. Mona na kabongo, po tozali na Afrique, tozali côtoyer, na biso ba africaine, tozo mona kaka ba foti na biso.
mais tango tokozwa occasion ya ko se déplacer koya na Europe soki tosangani pe na ba européen tokokopone pe ke bango pe baza na ba façon na bango moko ya koyinana donc oyo tokoki koloba koutiliser le terme ke kozanga bolingo entre bango. nafongola bino parenthèse moko naza na collègue moko boye bisaki ngabi Isabelle nakenda kozwa pause café esali ke tosangani 3-4 tobandi osolola abi mosusu wana alobi collègue abetelanga lisolo azali européenne te azali sénégalaise alobi moninga mosusu aya bandi obetela chef na ngai lisolo alobi naza na besoin ya somme d'argent mpona defisa ndeko na ngai aza na yango besoin et tout à coup ya tuni abi mpona nini okokabela ye mbongo ye asalaka te aza na yango besoin parce que aosala te na mikolo oyo abi mais soki azosala te akende kosenga chômage yabi maintenant chômage na ye déjà komona soki abi mais eza droit na yo te abi nga nazali awa nga naza awa te mpona pesa nakabelaka bato mbongo soki olingi mbongo fo kende luka mosala omomone soki biso koloba nini baza na bolingo te eloko mpasi eza nini nakabela moninga na ye ata 50 eloko mpasi eza nini adefisa moninga na ye ta mwa 300 tu comprends maintenant mais biso sikoyo na baafricain ezali automatique eza facile okabelanga mwa 50 ko mikolo mwa mpia kosalanga mwa plaisir soki aza nango omona pa pesio nangi nasala cope mo boye esenganga mwa somme d'argent comme ça naza na ndambo mais ezosenganga mwa force soki mpe aza nango akoki kodefisa yo mais jouaka rôle na mundele te mabele nakoyebisa yo kiko na ngai oyebi na Afrique ezalaka je crois que jusqu'à aujourd'hui ezalaka nango oke na ndako ya ndeko moko songolo quand on parle de ndeko toloba entre nous kaka ça veut pas dire parce que azali membre de famille bino non on parle kaka na ndeko africaine quoi ndeko quartier on peut dire la voisine aussi ok pa na ye ozwi mwa te ya lisolo kuti bango na table bazolia oyoka kaka yeye pesa nano sani kuna tantine tolia ensemble maman te maman lia ata mokeko okuti biso na mesa tolia et ça vient na Afrique awa na Europe je te dis des choses vraies awa na Europe soki okuti un vrai européen na table azolia yo kofanda à côté ça veut dire tu vas attendre avec un journal ou bien un révi ou bien devant la télé causer la thé. Tu te fais pas des idées parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra me dire Isabelle, viens, on se met à la table, on mange ensemble. Causer la thé. Causer la thé. Écoute, Hélène, tu poses une assiette aussi pour Isabelle, s'il te plaît, parce qu'elle va déjeuner avec nous. Non. Causer la thé. Ezalakateo. Ça veut pas dire Bazangi Bolingo. Ça veut pas dire que biso poto sengaka sani mususu na table totoni sami na bolingo. Ezali, il y a des fois la culture aussi. Ça nous différence. Donc, tozo na bolingo na ndenge na biso yaya. Wana, c'est comme ça.